réalité. Tu es na sujet moko epesi passe. Maman na biso abengi na Desho Denar TV. Maman lobi Desho nga pe na na sujet na nga olobelango bandeko basi bazwa maele. Quel est le problème? Zala branché na pesa au détail. Maman bengi maman lobi Desho naza na problème ekomelinga na vie ba problème ya mibali. Quel est le problème? Maman lobi boye. Azale na mobali na ye ba vivre ka babotaki mwana moko bolingo esimbite mobali akoma ko ke ba voyage à Kinshasa. Kaka ndenge za mobali so abandi ba voyage à Kinshasa ekendaka ko boma mabala to ebite boma rapona nini ba mama nde ba yebi makambo. Ba ye ko kabwana na mobali na ye mais au moins mama tikalaki na mwana moko na maboko. Mama amona yi ko vanda na mwana moko na maboko a préféré ki azala ye moko ndengwana pour ne pas abota en désordre. Mama chaki stérilé na nzoto. C'est-à-dire maman azwa ki pikir po azwa lisusu zemite. Bref yango wana. Maman beta ki tonga abota lisusu te po akabwani na mobali atika ki na mwana moko. Maman lingaki lokola atika na mwana moko atambusa vie na ye na droiture ba erreur ezala te aya ko sutuka boti susu mwana msu na loyenge. Bref. Abanda ko vivre ye moko ba ko kuta na garçon moko apesa ki nga kombo a garçon. Na intérêt te ya kotanga kombo a papa mais to lobelaka ali solo. Ba ko lingana na mobali mususu après le temps bazo vivre na mobali wana maman lobi chose grave depuis alingaki mwana mobali wana forçaka ye kaka babota. Il faut kaka babota. Maman abi bon. Du fait que nazaki mwasi o na lingaki ye tozaki déjà na bolingo to lingana ki na koma ki prête ya kolongola libende bachanga na nzoto o ezaki ko empêcher que nazwa zemi na longoli pe libende wana na koma ki penda libre ya ko concevoir. Ça veut dire maman koma ki libre ya ko zwa zemi. Bazo vivre na mobali kaka sanza o mama longoli libende na nzoto po zemi ekota. Sanza wana mwasi ya mobali wana o balingani na ye ayeko benga. Chose grave. Mama lobi boye mwasi na ye ayeko benge na telefone abandi ko ganga bandi ko finga. Mama lobi ndeko nanga mwasi yo bengi nga na telefone poto solola. Olobi olingo yebisa nga likambo. Mais à quoi sert o banda mbala moko ko finga nga ole oyebisa nga eloko ni yo bengelinga. Yo na nga na loba boye. Mama ndeko mwasi tozala mpe na mentalité moko changer par rapport ya bamboka to yeko vivre libanda. Même si oki likambo pona ndeko no mwasi pona mobali ya zala na maîtrise benga ndeko na yo bien bosolola na ndenga bien pesa ye pe explication na ndenga bien c'est très important. Maman ayeko benga mama na biso alobi na ye non ndengo za na mobali ozo vivre na ye azala ki mobali na nga tala boye na mais na kolinga na ye biso boye mobali wana oyo ozo vivre na ye aza mobali oyo azoluka mukanda ayeko lingo na bolingo solo te po nga pe ndenge na zawa na bengi oza muninga na nga mwasi parce que mama ya kina na koganga na kuswana kasi mama ya bien na téléphone na ndenga bien akitisi ye bazui moi conclusion ya kosolola très bien dans les calmes nde abandi ko fungola ye ba problème ya mobali oyo ayeko linga ye alobi mobali oyo alingi yo wana alobi mobali oyo alingi yo azalaki mobali nanga na minito atiki nga na mwana moko ayaki kolinga ngai na bandenge moko boye ya lokuta abalanga libala lokuta pona koluka nini mukanda na fungoli parenthèse moko rapidement pour comprendre siko oyebi ezana batu mingi o bazo ya poto siko ya bana vitesse makamba mukanda na ndenga mukete et surtout que soka azukaka ki bota na Ofpra azui ki bota na Sendeya azui kitef ya mibali wana bana frente bazo kota partout baota la te. C'est-à-dire mibali o bazangi mikanda na poto ya bazo frapper partout sans contrôle. Il suffit yo kaka ke yoza kana mukanda. Mama ko boti so bana ya ko bota nzoka bana nyoso o boti sa o ana bango posate azoluka mukanda asala chemin na ye akokisa vision. Na kangi parenthèse na linga ko comprendre pour que ndo ye beskani to kendo chité. Mama ya ko benga muninga na ye alobi mobali oyo alingi yo aza mobali azalaki na nga liboso aboti singa mwana abotisa kinga ezalaki juste poizo mukanda sima mwana mais ba parents na nga batimbelaki idée na ye ba comprenaki ke aza mobali oyo alingi nga te ayaki juste pour les papiers du fait ka sera kinga mingi bachele kaka papier parce que
Moi so ya balaki liboso azalaki française. Du fait qu'aseraki moi si wana mingi po bachele mukanda na kati ya passeport et pas comme français na sima mwana. Famille moi si etelemaki ba bi non. Ko pesa mobile na yo mukanda te si réellement lingi yo bovanda na ino ka ndengo wana. Après le temps peut-être ndeto okiko luka totala soki ya solo ayela ki bolingo nda okozwa mukanda mais soko sali rare ya ko pesa ye mukanda kaka tout de suite là mobile wa ko sundolo na mwana famille moi si baboyaka ba pesa ye mukanda te kaka ndenge balobaki ndenge salami asundoli mama oya tika ye na mwana moko bakabwana asundoli mwasi aboti ye mwana bakabwani akei akeluka mwasi kote mususu. Or papa o ndenge azawana ye azaka na besoin ya mukanda nde akenda kokutana na mama na biso kolo problème oyo bavandaki na mama ye aseraka mama kaka il faut tobota mama lobibo ngana chaka déjà libende na nzoto na robota esu sikoyo te tant que na ochoka bwana mobali atika ingana mwana na lingai na vanda penda na vie nga tranquille na bokola mwana nga tindenge nzamba kosunga nga akutanisa nga na mobali ya solo ponga na bala. Mais lokwa to lingana na mwana mobali oyo bolingo ekotaki pe ya solo to komo vande sika moko ye akomi kaka ko serrer photo bota. Sanza o mama longola ki libende na nzoto. Mama akomaki prête pona kozwa zemi. Même sanza mwasi kote akimaka atika mwana abengi. Abimisi vérité na nyonso libanda, abimisi secret papa o nyonso libanda. Mama lobi oui, des choses. Tant ba yebisinga makambo o natali selon ba comportement mobali nazalaki na ye. Exactement mobali ayaki kolinganga na bolingo solo te, mobali azalaki na intérêt ya mukanda. To vanda na ye na ndako mobali momba tous les jours makele ne zakaka mamba mukanda, tous les jours makele les zakaka tobota. Mobile bavanda na mwasi ko defa na ko defa yoka oyebi mobile soka lingio ya solo mama oko comprendre que mobile lingio ya solo plus ya ba escroc o soka ye ko linga mwasi ba defa ya binoka bambongo defsanga mbongo yango na bien mibale ngo ya neni no bazaka ba ye ko linga basi ko senga basi ka defsanga mbongo or que mwana mobile otinda yaki ko linga mama bolingo ya intérêt bolingo ya lokuta bolingo ya mukanda. Si balingana ina mama si azwaki mama mbongo ya kodefa ti 2100 euros ya kodefa pesanga na kozongisa 2100 euros. Tant mama eko benga signaler muninga na ye mwasi ke moni mobali wana olandi ngana mincho ndenge na zao asundoli ngana mwana naza awa na mwana ye na maboko eloko ya lingaki mukanda lokwa famille nanga baboyi balobi ke na pese na mukanda te to zela na totala tandenge ko mema biso liboso asilika to kabwana libale kufa asundoli ngana mwana awa nazoyoka komina yo zala mayele mama eko vanda raisonner makambo nyonso elekaka entre ye na mobali depuis balingana na mobali lisolo musu ezalaka te na monoko ya mobali eza kaka tobota lokola yeba eke mama aza française mama asalaka aza aide soignante amonaka mwa mbongo na ye akotela mama libala kaka kodefa mbongo na likambo ya mwana. Tant ba yeko yebisa mama makambo mama atuni awangani akosaka mama lobi non ngana umela naza mwana poto akala naza na 12 ans na Europe ou soit na 12 ans na France. Or que non auti koya récemment 4 ans awa na Europe 4 ans akosi mama aza na 12 ans awa na Europe alakisa mama mukanda moko ya lokuta na bosani terme ndenge mama bengeli yango ça dit ba mikanda Château Rouge biloko wana ba osalisa ngo bango moko entre biso yo ebikaka ba fokanda alakisa mama fokanda ya Château Rouge alobi ke non nde nazana kutuna na mukanda na nga ya 2 ans na renouveler ngo ainsi de suite ti ekokoma 10 ans. Or que non papa azalaka na mukanda te papier alakisa mwasi ya lokuta mama abi de show ngape du fait que mamba ba mikando na yebi yango penda trop te nzoka papier ya kolaksanga ya lokuta eza papier ya Château Rouge ye moko misalisa ngo entre congolais nda atambola nango yango bande ko serenga kaka tobota mwana pona sima nango bachela ye résidence na passeport na ye tango na ye ko comprendre ye par rapport ya ba information ba pesa kinga na vérifier na ye ko mona ke mobali nanga akosa mobali azara na mukanda te mobali azoluka botisanga pozo mukanda sima nanga abi mama lobi de show na bengani ye na ndako na bengani ya kende
et chance moninga nanga mwasi abenga kaka na sanza o na longoli libende na nzoto. Soki moninga mwasi abenga kaete mama pe alingaka zwa zemi to yebite ya bango mbale linga esuka ndenge nini. Na fungoli parenthèse mususu rapidement pour vous comprendre. Na lobi boye. Bana basi na Europe, vraiment bande kwa basi il faut bozwa maele. Ba émission o tozo sala, émission o de choix zo sala. Émission o de choix zo sala. Eza ba émission moko ezo sala ma po bino bo fungola miso. To lobi te toza contre bat po yo ko lo ba te. Tala ebiloko akomo lo ba mais oui. Yo linka ko bebisa ba vie abana bat. Yo lingo kende ko botaka bana partout otika bango parce que yo zoluka mukanda. Yango zo mwana na poto bana ebele babotami bazana batata te. Batata bayaka kaka koluka mikanda bakenda. Bana ebele babotami batata bayaka koluka mikanda bazwa mikanda ona te bakenda batika bana. Mais zo sala bien te. Yezo sala bien te. Bozo ya kobotisa bana batu mbangu pona koluka mikanda. Mama lobi de show beta c'était tout mibali o ba oya poto sikoyo. Oyo bazo ya poto sikoyo bazo ya na vitesse ya jeter. Ceux qui déjà offrent betier mbata, sende ya betier kibota, ba pesi kitef. Akomi lokola nyoka bakati mutu, azo tala su kota ko kota te. Azo kipe ni âge. Il suffit ka yoki koza française, ozana mukanda. À côté liyo libala. Il suffit kaka yoki kene yoza française à côté libala. Il suffit ayeba ke yoza na mukanda à côté libala. C'est-à-dire maman lobi beta c'était surtout na bande ko na biso abasi ba congolaise ba fungola misu na problème oyo. Mobalo ayaki ko landanga pona intérêt mukanda tandis que botisa déjà moi si mususu akima asundola mwana pokuna baboya ki ko pese mukanda parce que ba comprena ki ke ezaki bolingote ayaki ko vanda na mwana bango to pa balaki mwana bango juste pour azwa papier famille moi si babite ko pese na mukanda te totalela ye du fait que umela ki dibale kufi akimi akelinga mama kuna kotake ndo linga mama longola ka libende photo bota longola kaka libende photo bota mama longoli libende sanza longoli libende sanza appelle ye plan diable simba karate. C'est-à-dire maman lobi plan ya diable simba raté. Soka zwaka zemi na mwana mobali tant que ya yela ki bolingote yela ki mukanda. Enga suka ndeni. Alandeli mobali yebisanga papier ozara na mobali aye kondima ke oui papier za bien te papier lokuta. Mais tant oya ki déjà na lokuta. Par rapport ya oba yebisi moi si c'est que tout ce qu'ils ont dit est vrai. Tant que oya ki déjà na mamba lokuta na munoko. Yo zara na papier te okoshi ozara na papier nzoka papier obetsi na château rouge. Mama tu na yo ole munoko oye kondima na suka yo zara na papier te. Moi si yo lobai ke nonga na epoto ça fait 10 ans na balate na botate okima mwasi na mwana. Batu na ole munoko na suka ote fi wana bwena bwe papa. Ba kondimelo suste yaya. Mama abi ti balinga na mobile atikala ekolobate ki abota. Mobile atikala ekolobate ka linga na France. Soka appel wana kota raté mwasi alinga yeba teke mobile ase abota mwana sundola. Mais pourquoi tu as la bloc à bouer? Ils ont ça la bien te. Ils ont payé mawa pasi na sonne. Na kangi parenthèse to songi na sujet. Comment on peut linga moi si juste pour les papiers? Mais zobo sana ke bana o yo zobo teza milimu nzambe. Ba te belé ba boti ba tu bana awa na poto ba kenda yaya. Bane belé ba botemi na poto awa. Ba papa ba yaka olukaka mikanda ba kenda na bango. Ozundi mapendo botsa mwana mutu. Obotsa mwasi mwana. Juste quand on bâtit le papier na passeport, wa, on continue chemin na ok ko kokisa ba vision mais a bien té. Maman na biso habite des shows Denar TV, beta kaka alerte. Bande kwa basi o ba na mikanda, ba ke ba na mibali o bazoya kolanda bango derrière mikanda ou derrière les papiers. Rien que la vérité lingina ko sapona nini. Maman lobi mibali o surtout ba o bazoya sikoyo. Wana maman ndenga lobi, moi j'ai fait que le relais de message. Surtout ba o bazoya sikoyo bazana maîtrise te bazana frein te baza kwa nyoka bakati mutu azo beta partout il suffit trouver car moi sur azana papier à koti eloko liboso zemi eloko liboso zemi na bala yo te zemi po ebike na sima zemi azui kanda après kanda atali sinzela esali mawa pasi na soni maman na biso lobi des shows na regretter ko vanda na mobile ya lingio tozui na etant ebele
na tuna ye alobi nanga keno na sali 12 ans na France 12 ans na 12 ans na lobi abalate abotate mais subitement moi so ya za kine liboso abotsa ye mwana akima atika mwana akima parce que azwa mukanda te sima moi si wana baboya kopesa ye papier aye kolinga mama na biso kolo problème oyo bavandi na mama temps ebele mama longoli libende na nzoto po babota na mobile sanza mama zo longola libende na nzoto sanza moi si na ye wana ye kobenga ke mobile oza na ye aza mobile nanga ndenge aza wana akima atika mwana awa besoin na ye eza papier oza muninga nanga mwasi zala maele ndenge aza wana azoluka papier azara na papier te mama bi mais non mais ya lakisanga papier azara na papier na ye atambola nango eza papier ya lokuta mama melingenge mobile ya ye na ndako asoyoli na mobile yebisanga vérité mwasi tel mutu tel abenginga kombo tel alobi boye papa tikali silence ote mwana mwasi wana ote o gauche na droite escroc pona nini expliquaki te tango lingaki mwasi au début or ke na bolingo soki bato mibale bolingana yaya soko bala o divorça lobo bala o divorça soko bota lobo bota soko bala te obota te lobo bala te obota te mais pourquoi koya kolinga mutu na se ya lokuta mettons on détecter que lokuta eza na se na normalement il faut ba rejeter yo mama lobi desho kaka ndenge na tuna ki wana makambo nyonso wana eza vrai na yebiseka akumba biloko na osala nini bima kende babengani kombo na ye na nango na ana intérêt opesa kombo te mawa pasi na soni babengani aza awa na France esali bien te ya totika ba vie aboy ba congolais oto obebisa ba vie na bango baza bandeko na biso abasi baza bandeko na biso ba congolais pourquoi okoya kobota pour l'intérêt des papiers mais ozo tenir même pas compte que ozo bimisa milimo ya nzambe na mokili ya on abi ke ebele abasi baboti bana awa na poto bana wana batikalaka na ba mama batata na bango baleka nzela bakenda mibali musu ba oya koleka juste ezaka juste nzela linga leka pa na yo azui kaka papier adusoli ake azui papier pas seulement mais atikeli au charge ya mwana to ya bana oya kozwaka même pas en charge ake na ye basi ebele lelo ba femme seule basi ebele lelo baboti bana batata bakenda ba misusu bazo kipe même pas bana na bango na fungoli parenthèse moko rapidement pour comprendre ezana mama mususu abenga abi de show ngandenge nazawa nazaki kokola na vie ya bien papa nanga azali na ba moyen mobali alinganga abotsanga mwana talaka kaka pona na famille ya bien abotsanga mwana na kenda pa na bango balinganga te bakombatanga na zonga pa na biso bakombatanga na zonga epa na biso na mwana 4 mois lelonga na Londres mwana komi na 28 ans papa mwana aza awa na Suisse mais atikala kokatsa mko moko te aya na Londres atala mwana na ye mwana botama na Kinshasa maman voyagea ya na mwana na Londres mwana komi na 28 ans d'âge ti lelo papa na Suisse papa pa ya poto azaka na Suisse atikala kozwa ata bis te awa na nani na Suisse aya na Londres po ya kotala mwana c'est regrettable yango mibalo bayaka kobotsa basi derrière l'intérêt na suka bazaka même pas na besoin bano babotaka parce que alandaka intérêt alandaka bolingo te mwana o babotaka na sima bolingo nde mwana o papa ne azaka na posa nde mwana oyo papa azaka na bolingo na ye mais mwana o babotaka na sima intérêt bazaka na bolingo na ye te na kangi parenthèse na ngana ebiso bongo pour comprendre tozongi na sujet yango zomona na ndao lo babane ebele na Europe babotami bapapa na bango bana posa na bango te baza pe na bolingo bana wana te pourquoi alingaka mama te alekaki nde par transit pour avoir les papiers et après histoire esuka ndenge wana c'est regrettable parce que na lobami konyoso mobali po alinga mwana c'est kalingaki liboso mama soki mobali alingaki mwasi te alingaki yo mama te na mwana oboti olinge te c'est comme ça alors ça va sembler au début mais par après on comprendre que alingaka pe mwana wana te po bolingwa papa envers son enfant ou bien bolingwa papa likolo mwana na ye ebandaka pa mama soki alingaki mama nde akolinga mwana soki alingaki mama te akolinga pe mwana te clair et net olingi na kosa pona nini c'est ça la vérité et ça li mawa pasi na soni mama na biso alobi na minute o na bengani papa o ya kende chance alongolisa inga déjà libende poto bota na ye kaka sanza na olongola libende sanza mwasi ne wana azobenga. Le plan du diable est échoué. Voilà. Et ça li mawa pasi na soni yoka benga de show Denar TV pesa biso ba sujet ya bien
ndenge maman apesi sujet na ye esali bien yo ndeko mwasi keba na escroc yeba mobali nini azolinga yo azoluka nini na sima na yo azoluka nini na vie na yo. Na fungoli parenthèse mususu rapide pour comprendre toke na chité eza mibali ebele awa na poto soka atalika mwasi azana ndako bien esprit d'intérêt akomi na posa alinga yo soka comprendre kaka mwasi oyo asalaka monaka mwa mbongo direct esprit d'intérêt fois alinga yo yango me mabala poto ezoumela te parce que batu bazolingana na bolingwa motema te batu bazolingana kaka po atali yo oza bien par matériel oza na mwa mbongo osalaka esika bien oza na ndako bien azo penser déjà na ya kokotela ye ki Mario po alambelaka nga fufu na lia natalaka télévision yakendaka musala et c'est tout. Mususu azotala kaka parce que oza déjà na papier aya kokosa yo abotisi yo bana tant oya kozwa papier a tracer chemin ake kosala vie oyo azali nango posa ça fait pas du bien. Yango bandeko basi ba mama esengeli bofungola matoi nga ba émission na salaka soko landi o comprendre kozala bien mais soko landa nga likolo mawa pasi na soni okoya na ba piège aboy. Voilà pourquoi to sala ba émission aboy po ba mama po communauté mobimete le maezo amayele rien que la vérité olingna ko sapona ni des choses de Nar TV vérité sur vérité c'est ça notre ambition et sali mawa pasi na soni. Donc ceux qui opposent un sujet bien n'hésitez pas numéro des choses de Nar TV on a gravé na WhatsApp benga biso pesa biso sujet bientôt lobela eko sala bien soko talingamba alboso n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne des shows de Nar TV au la réalité. N'oubliez pas le plus important, chaque cloche de notification quand on est na chewana pour ceux qui na che émission au monyango siko. Cloche de notification ça veut dire ngongano il faut za ndenge yangeza et cha des signes de vibration du kolo ngongande ka ko mona ona. Ceux qui ngongano ils na des traces wana te au bandota la émission na retard. Donc chaque cloche de notification au la ba émission na biso ko sala bien. Tozoko ta ba émission en direct ce soir. Zala wana o participer eza ya koinda problème ya batonga o baninga ke boma bandeko na biso na Afrique surtout plus ba congolais toza exposé face au monde tokolobela ngo na émission en direct na pourquoi zala branché sur des shows de Nar TV to leki na annonce toke na annonce rapidement toza na ba papa mibale bazo luka basi ya bien ba vanda na bango c'est-à-dire bolingwa solo to boyi na biso ba aventure bandeko basi o bazana besoin à mibal benga des shows de Nar TV même en privé to solo la nyon c'est public te so za besoin to solo la masola privé benga nga masola privé pe ezali mais par annonce to za na papa na biso moko aza awa na biso aza na Paris aza na besoin moi si âge 30 à 35 ans âge limite 30-35 ans papa aza na besoin moi si bakumbela na ye na ndenga bolingo to za na papa mususu ya mibale yepe tuza na ye awa na France aza na besoin mwasi ya bien oyo ayebi kozala mama ya botosi mama libala papa aza na besoin mwasi de 25 ans à 30 ans 25 ans à 30 ans soko moni oza intéressé benga des shows de Nar TV numéro na nga ngwana benga nga na privé tokosola na kopesa plus de détails ezalaki ya bino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakoya ciao.